lokola tozana na bomengo lokola tozana na mbongo toya kobomba pasi o tozana yango to liboso tozokende tokozala na pasi Pharaon ya bisi Joseph eke Joseph na moni moto te oya koka ko interpréter ndoto si comme ça yo mokolo wana banomaka Joseph premier ministre économique moi na bimaka na prison prisonnier abimi na prison directement premier ministre économique eke ya solo za na konde ko nazo mono lokola moto basindola nazo mono lokola moto babwaka moto moko bungise likia lokola mikuwa ya kale ya kokupa lokola kana ko za na moto etikane so na tomba lelo longola découragement ezaka découragement moko yo moko mina kela pa mabe il va dans un été au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu yo moko mina kela pa mabe tala ningo la mukina tonga lelo na kosa yote Congo ala kasa Afrique ezaka mboka yelaka mboko ezaka mono ezaka mboka ezaka la promesse na Zamba zaka na promesse malamu na mboko mais moto moko la mukia sa koloba ete mboka ya Congo na mona kango mboka pasi Afrique ngana sepela kana yango te ngana linga tango boya ka mboka ya Congo ya mboka Congo eboya mais yo boya ka mboka Congo ba doso ke luka misala pona ni eza lokolo ina ka moto me ozolanda ye peuple na Zambie sale po na kata vina yo longola maloba moko quelconque oyo moko bila kala kama betu na kata mokana notre père que tosie peut-être na biso sana likolo que torrent bien bokosi na yeya que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel mokano na ye sala mala likolo kwa na mabele peuple na Zambie tozela ka mokano na Zambie na kata mboka Kongo tango zako la muka lobaka ke mabele oyo lokola butu eyinaki tongo etani na yebi ke tongo ekozala pona ngai mboko oyo kozala esengo pona ngai milobelaka makambo ya malamu pona mboko oyo po mboko ezaka na promesse na Zambie na yebi ke mboko oyo alaka te progrès Zamba komema progrès pe esengo pe kimi ya bozambe ekoyeba komema na kati ya vi na yo église africaine na yebi ke ekala mingi te ankase dépendance menangina te ya eloko moko bokanda Jean 3:16 yoka liloba na Nzambe ndenge eza koloba liloba na Nzambe eza koloba ete car Jean a aimé le monde il a donné son fils unique en fait qui croit en lui ne périsse jamais qu'elle a éternelle lokola Nzambe alingaki mabele apesaki mwana moko alekita po te bao bakondimela ye aleki ya patron po te bao bakondimela ye bakupo te kasi bazwa bomo ya seko ebi poni yo lingaka Nzambe te yo ndimela Yesu malamu te namoni yo mpenza olingaka ndako anga po ozaka capable ya kosopa makila ya moninga ozaka capable ya kobebisa bato mais na kati ya église eza na moto moko andima kosopa makila ya ekoloso tango mosusu yokanisaka ndako anganga moko olulaka okanisaka kibonganga eza mabe mais Yesu bayembaka ete nani monganga ya minganga nganga monene Yesu so oza na miso ya komona esengo eza pembeni na yo so oza na miso ya komona esengo eza pembeni na yo mpe kimi eza pembeni na yo mpe okoma konanga elungwa na esika oyo okozala témoignage ya lite oyo eteyami na esika oyo peuple na Nzambe yamba Yesu loka mokozi mobekesi nazela kotala kufa mpe lisekwa na ye okomona bolamu na kati ya mokanda Jérémie 33:3 iloba na Nzambe eza koloba ete invoque moi je te répondrai je t'annoncerai des grandes choses cachées yoyo lamuki na tonga lelo na kati ya basusi est-ce obeleli Nzambe bato ebele balinga komona miracle tongo etani butu eyindi eza sini ya kolakisa ke il y a un Dieu qui existe eza na Nzambe oyo ayebaka pasi ya bato eza na Nzambe oyo akanisio na mokolo ya lelo zalaka moto ya mabondeli na nzela ya mabondeli pepe na Nzambe bondelaka tango oza kobondela talaka koba mpe lisekwa na Yesu okomona bolamu namoni yo olinga bingo ke d'église olinga koyemba ete po tolonga na makila na Yesu na Golgotha est-ce que ozo comprendre valeur ya makila na kati ya bia moto peuple na Nzambe Lazare akufaki mais mokolo Yesu ayaki Marthe na Marie basali kolela balobi soki Jésus azalaki na esika oyo mais ndeko na nga Lazare akufi te mais tango Jésus ayaki Jésus alobaki esika nini bakomi Lazare na ntongo lelo yo mwana elanga nayebi ntango mosusu na kati ya bina yo olobaka Nzambe alingaka yo te olobaka Nzambe ayokaka te Nzambe esika nini bakomi Lazare ntango balakisaki esika bakundaki Lazare Jésus alobaki sur Lazare sort Lazare abimaki na kati ya nkunda nayebi okufa na kati ya baprojet nayebi okufa na kati ya baprogramme mosusu esika tana aza na kati ya baraisonnement mais esika na yeso na tonga lelo Nzambe atindaki Moïse na kati ya mokanda Exode na nzela koba ete kende bimisa peuple wana na kati ya esclavagisme na kati ya Egypte mema bango na mboka elaka esika na yeso mabele ya Kongo eza mboka elaka mpona yo kobanda lelo yo moto ozozo okazwa koyoka liloba na Nzambe oyo mabele ya Kongo ezala signe ya bonheur alaka te bénédiction na nzela na yo surtout liloba na Nzambe soki eyaki na esika mpona kokangola mwana elaka banda komona bolamu maladi oyo olali nango na kati ya ndako mwasi kotanga makila mbula zomi na mibale maladi ezalaki lokola malédiction eza lokola moto ayibi na kati ya ndako ya nganga azwi maladi abwakeli ye lelo oyo moto oyo akoma koluka mbongo ndenge